tant on sait qui a na Luanda na esi batu na ke kin na ke travail pe na travail na lobby gote me musala ndi batu ba mona même félicitations c'est ça ce qu'on a yo mona nous déjà tant ozala ana Luanda na façon banda ko travailler awa na ndenge uti kin travail au sein na Congo yo mona différence wana ndeni est-ce que c'est de la même façon banda ko travailler awa yango peut travailler na kin to ndeni différence ya makasi travail na biso ya bata Luanda na kin différence ya makasi na niveau nini na wolo ba to ba na par rapport ya ketu na bana to groupe na bana ta groupe to beta pembe na bana ta groupe les étoiles à Luanda so ba kitikini na rosa deuxième personne deuxième mois to troisième mois au mera ko tina banzundinga makasi na liboso ya ginani na liboso ya président ngafande a participer banzundinga makasi na niveau Congo OK ngabe to na ki mera tali mwana abendi ngai OK na travail c'est nga plaisir na vandi bono mona ba président na ngesala nga na kitoko makasi bato nyonso tala na TV Kalova ina bango na bango pe na jouer na bango na to na jouer kudu papa kowe abi étoile obomba mwana poani ya bato musuba mona même tant de là tabilement na biso na boyo mona na Ronaldi mais ça on a tu coupé wana qui même est-ce que yé au moins que moi mwana ce que yé nga ko tala vidéo mo tala vidéo mo ka une fois boy maman na kepe na place na sala ba vidéo na téléphone na ça inter mais on tourner la vidéo sali ana Luanda vidéo wana vidéo na ça on a petit baby OK na ça petit baby Mikolo na zanae na travail na no mi leader pe apa ni ozape leader pe na ndenge na te ngaba mwana linga ngode pardon do travail na ketu ogo sala wana succès muningano pa na succès mais osala ba eni na muningano wana keto leki mingi bwana bino ba succès boye ba ina vérité mais moi keto mo boye ça on a ba vérité o senti mutatali boye mona même au travail fa féliciter muningo mwana sa mutema seni mwana na boyo ka botali muto wa budio botali muto na budio un journaliste na panza mwamba pamba mais tout ça poto lobelati yo ye parce que tout le monde a rappelé ba groupe ngo apé to signaler que à part maramuna yo ya ba TikTok ba Facebook ozana groupe wa partenariat place au travail la place au bimé la place bat ba yeba Jamido number one Jamido c'est la différence du monde médiatique Jamido number one Jamido c'est la différence du monde médiatique Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chef des abonnés, très chef des internautes. Vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne Gemidor TV, Balobi Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, une chaîne YouTube. Et na perturbation makasi quoi na ndenga Luanda na ndenga Congo na ndenga Suisse ba biso to rapenga partout quoi to pe si bongo mbote ba à tout seigneur tout honneur à notre boss à partir de Suisse les boss de Yonzinga en tout cas to pe si ba mbote belé monter mama bita nzinga masamba en tout cas to sepelara tant tout le monde a bon ba chama de côté boss olo ba toujours ma celui qui est bien na ndenga Gemidor to pe si mbote na bino à travers notre Gemidor Aurélie Vangu à partir de Kin ba bi Gemidor na Congo ezali donc tunazana etant ozonga Kin akuta na Aurélie Vangu baso la peine ndenga Kin sala bien to profiter repé sa bongo joyeux anniversaire na bébé Brian en tout cas bébé à Aurélie Vangu to pe so ba mbote belé to bo sente na Luanda bino nyonso pe staff Gemidor TV. Merci l'ingénieur Patrick Nginama Mulumba il m'a simé biso ba image ce bon na biso bonane bon na biso eza bongo grâce ya ingénieur Patrick Nginama Mulumba en tout cas fongoli la biso chant tous bon invité na biso ba to ba mona ependa o tozana lelo azalara wa abimaki Kin azongi to ebité aelibela akokine moto Kin te ba vitesse to nini to développer na ye to pesi bongo bondi ya boitard bonsoir bonjour ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez mbote na yo artiste mbote boni kitoko fo ingénieur kitoko fo ba tumsu ba Holanda ba ba mate o soki ye to yeti biso to yebi o tozana ye sinale bango to abona na artiste nani bato tu ba Holanda ngai maitsa mo micro bato tu ba Holanda ngai artiste même les jeunes kwanzeron muto atika ko kwanza na défaut toi alanda rapena Facebook ou TikTok amona ba vidéo nanga donc artiste même yena tozane awa to yo sola na ye to yeba autikin
la réalité à qui nous kuna na mambo itali art au bon basalara tout le monde a ba vidéo na ba TikTok na ba Facebook comment est-ce que ba jeune pene belé hein bazar ou ça na bona ninga Congo yele rola uti kuna to mega sola na tout ça fait différence ya art na ninga Congo na Angola mambo ezo ke ende nini bonne santé ouais kitoko tout le monde a rare donc fu mon a tiki na ngenda boulot tant na saki art na Luanda na esi batu na ke kin na ke travail pe na travail na lobby goûter même musala nde batu ba mona même félicitations c'est ça ce qu'on a eu mona nous déjà tant ozala ana Luanda na façon banda ko travailler awa na ndengo utikin travail au sein na Congo yo mona différence wana ndeni est-ce que c'est de la même façon banda ko travailler awa yango peut travailler na kinto ndeni différence ya makasi travail na biso ya bata Luanda na kin différence ya makasi na niveau nini na rolo ba to ba na par rapport ya ketu de travailler na ketu ogo sala wana succès te muningano pa na succès te mais osala ba eni na muningano wana ketu le kimi mu wana bilo na ba succès te boye ba ina vérité mais moi ketu mo boye ça on a ba vérité o senti mu tatali boye mona même au travail fa féliciter muningo mwana sa mutema seni mwana na boyo ka tatali muto wa bude botali muto na kudu un journaliste na panza mambo apamba mais tout ça poto lobelati yo ye parce que tout le monde a rappelé ba groupe ngo apé to signaler que à part maramuna yo ya ba TikTok ba Facebook ozana groupe wa partenariat place au travail place au bimie la place bat ba yeba oui nga na répéter na groupe Mama Étoile le président afan de MK Chimadoda les étoiles d'Afrique si les londo za bozaka na kati les étoiles d'Afrique pour la vie wa tina kufa maintenant ote ki nous pas occasion tourner Mama Étoile Mama Yolande tu peux sur mbote place na biso na Congo ozi peut en tourner na tourner na Mama Étoile ya trop wana mère tant Monique Kabuya ana kin mais de mo bena ko skutra na Mama Étoile azamut oyo ateka image ya meme est-ce que tu eba meme na groupe les étoiles d'Afrique tu beaucoup tena yi a hotel appel déjà mambo ça na Congo conseil nous apesa ki o teloni aloba na yo mère elo wa loba na ngai sanga meme lingaka musala persévérer na vie faut zalara toujours okutana ba malheur ndeni ba choc ndeni zaka na kundima un jour ngape ikosimba okay c'est ça conseil mais apesa ngaka na linga musala po musala lobi na ko mapelo ka ba tanto mape na koleka bango pe okay wana ba réalité vie tu ba te o comme la biso lobi mais lelo nde to yebi ça va merci beaucoup je crois ba te bele penza bazo comprendre été mutuni to zana et to bana ba doute est-ce que ça yeto yete non c'est pas là ingénieur Patrick Nginama Mulumba en tout cas o ti la biso bena vidéo moko ya ba œuvre oyo artiste to wana ememe asalara bato biso bazo douter za yeto yete ba kala pour ba comprendre et tout ba confirmer que mutuni to zana e merci beaucoup Lelou ya papa merci nous allons commencer Tolingel to banda. Au sommaire de ma prédication, je remarquais de mésententes au sein de l'église. Oh, ok, c'est bon mon frère, c'est bon. Doucement. Hein? Allons-y doucement, ça va? Vous savez très bien que vous êtes très éloquent, mes bien-aimés. Oh non, Balanganta, j'ai dit éloquent. Là, tu recommences, hein? Oh, là, tu concordances, hein? Oh mon Dieu, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Croyez-moi, bien-aimé. J'ai dit croyez-moi. Oh, soutiens-moi, Yahweh. Oh, yo soutiens Yahweh. Comme ça, tu risques de cracher des insanités, Mbalanganza. Bon. Merci, en tout cas. Babiloro yo ndebo sala en tout cas biso ba misusu maman na bino wana ndebo sala babiloro to yeba te inspiration e wuta wa pour vendre boye mate ya wana ya mate ya lelote to landa ngo déjà to yoka ngo na ninga ba radio esekisa ba ndenge ma to tape ba vidéo na ngo ya église de so yi talanga ya solo to bon ça montage parce que pour vendre aux inspiration ça lelo bongo e wuta ndeni ba inspiration na e wuta ngata na mona vidéo pasteur Gegwar Nathalie lobi yate na mutu mo ta sala na ba rashi loka biso ba bilo to sala na bino funga pe na sala ngo tipe na yaki pe na sali pe na sibo moni bolanda ngo tipe na pe na sali esimbi pe donc yango nyo sto araka mo loko so bota mana na nzoto oko foxete okay usalika ya mukembe batu ba gagner mais par rapport moi pas na ngana mona ngo gravité mais batu batali nde ba mona ngo grave parce que ba difficulté ni beaucoup tana na ngo tango sala ba jara bo vandi penda ba inspiration mo be yelio
on monter vidéo na yo sur internet babiloko za lokama ba difficulté est-ce que là ba tu peux décourager ka robenga oboy mais babiloko ça la faute kango boy mais toi difficulté za kanini ndetinga bato tu balandi vidéo na bato belé ba lobaka meme tika ko kwanza kanini balinga bayibaka na kwanza kanini umoninga lo bato lobana ka ngwana meme tika ko kwanza meme donc idée wana ya kwanza ka wana uta wapi idée wana ya kwanza euta hapa hapa na ngamu kwa euta hapa na ngamu mais idée au style na saelaka sans oublier na bosante la foot de craquer master modogo en tout cas style nga sela reza ve na la foot na tala ve na sepel na ve eloko sala na bino ngape na la ndaka lokolo wana déjà tant yo bandi mamba avant tout mamba ba vidéo déjà tant banda aux oreilles d'inspiration par la foot. Non, on a ko la foot na ba vidéo o asalaka. Na tali vet vena eloko ki bien. Nga na diembela, poto diembela kana mambo ya bien. Na diembeli pe pas et pe si le pe emoso le kanzela ba to bien les jeunes konzeront. Les jeunes konzeront ça nga plaisir. Ça no mo eloko wana même wana ba to mono ndenge bi mara na nini betana eloko wana. Ma fan to balinganga. Wana pena fuko na nga idée wana ya kosala lelo moko boyo sala rara mais est-ce que ça na mutu mo bela katsa coupe pesa kayo te ba pia ngango ba pesa ngango sans oublier Zulu Arkosi direction États-Unis vena nga mona nga na tournage te ba na ba mère étoile na ba maman mo voto ba maman aimé te ba tournage oui hein te ba tournage amoninga na bili banda noye manzima mo noye mana tsaka nga balinga asinga meme yano bandelo osali na bandeli asinga lobaka na oboy tsaka na apolobi na meke simba ko tinga na kata sio meme to bozi ya botanelo ya kati nae na beti bango tu bazaki pena surprise isale bon bandimete bamoni pelelo basepelo makasi na président nga Kosi, Marius Kosi. Batali basepe no abeto bite atika na style ndebe tilo no persévérer na style nanga. Mais lelo sikoyo na ndenge mambo ekende même na ndenge Congo to na ndenge Angola ba chaîne belé bana kata ba TikTok bazamba ba page Facebook ba sa marambo. Banano baza ko apprécier o bana yo mona ki oza ko apprécier ki ba sa musabe ça va. Mais après ça tout le monde après ça mo. C'est ba oyo landa mingi tout le monde mais c'est pas tout le monde oyo tala. Ba leki ko ndebe si ba osko yo tala rapina moi. C'est fondation ngada 3 comme ba 4. 3 combo. La foot game na fanatique vena ngana. Vena nga c'est du bon. Na fanatique nae. OK. Na ji vena nga fini. Mr Fin. A jouer na comme manager. OK. Wansu na rafa. Mais c'est quoi trop Congo na Angola awa. Na Angola ngala muti la landa. Mais tu vas travailler pe baza otala. Te na ngala muti ma travailler na Angola. Nani? O continuer likolo. Nani? Beni Luketu. Kabeli Luketu mu continuer likolo. Pastor Malandu. Wa bena mutu. À part ye batu suba ate. Na chef nanga papa Baya. Yebe so senti so tali page no senti page yana ngwa ville. OK. À part bango te mutate. Mais différence ni au sala na minute de théâtre ya Congo na théâtre Angola parce que yo za na groupe les étoiles là. Oti na Congo, au mona ndeni ni batu ba travailler, ba tournage ba Belleville zo kende, ya ba si les zo kende. Parce que différence ni au sala bena entre art ya Congo na art. Différence ya makasi na bande ni expliquer biso na différence ya makasi au moins niveau biso a théâtre na biso a batango ba considérer ngo pena te a ko mona muta bane pour théâtre a selika 5 mois pamba mais ba façon na komi ko réagir na au sentir do manquer na mutu aza likolo na ye kini ga bongo te no théâtre ba ko bengi so na tournage bwe na suka na ba 1500 1500 kwanza 1500 kwanza to ba bengi so pe so mbonga ba ya mabende ba mweda mais kini ya bongo te kini mame to la bengi sanga na tuna nzonzi mwele ka mikolo to tuna ba président nani to tuna na mame to ba Marie Jeanne ba Koko Bilali na mito eleka esa ke onde ni ko mona ke mame to la bengi yo oyo travailler nzonzi mo bo ekuti batu oyo bana ko tala banda kala te shalinga plaisir makasi na bana to groupe na bana ta groupe to beta pembe na bana ta groupe les étoiles o alwana so akitikini na roza
deuxième personne, deuxième mois, tout troisième mois. Au maire à côté na banzunzinga makasi. Elle bosse avec nani? Elle bosse ya président nga fande. A participer à banzunzinga makasi. Au niveau Congo. OK. Nga beto na ki maire atali mwana abendi ngai. OK. Na travail c'est nga plaisir. Na fandi bono mona ba président na ngesala nga pena kitoko makasi. Bato nyoso tala na TV Kalova ina bango na bango pe. Na jouer na bango. Na to na jouer kudu. Papa Kowe abi étoile. Obomba mwana opwani. Parce que na l'accès bilo moi bien, ya ngesala ba na na tableau moi encore. Nde na jouer sentiment na ba bité ba bakisela nga ba tableau. Ba soli pe bien. Nde te kini mwana ko kunda ko tuna route. Kini oki tournage ata mutu za président Kingandi ana likolo. Ngo kende pena bwe atalite. Atopa la pose. Santo fungoli bwe. Mombo be salo. Elora bien. Ya Angola siko marambane zati. Ti Angola ba peso ba mwa bende. Ce que ni sala ke ba coupe bela Luanda ba répétera kaka mais ba sala elote. Ba tsango. Nangola tolona ni page moi likolo. E poster ba vidéo sur comédia Bo po page comme likolo za ne banda kana 7. Ou che page mo boye abonné mo ko ba le misa. Na ba mère ba mère na so mikolo bazala activer ba ke Simba je. Tout monde lo ngo de figo le londe ba ne ba otango. To mo buna biso na biso mo. Bo répéter kaka, bo ça ba tournage. Biso tourna chaque lundi, les étoiles tournent chaque lundi. Chaque lundi. Ba vidéo ko ta wapi? Ba vidéo. Biso ko ta vidéo na Aigle. To ko ta suba vidéo na Espoir fait TV. OK. Biso ko ta ba vidéo na. À part groupe les étoiles na Angola sous ba groupe ni yevu na ba travailler ça va. Na Angola aussi groupe ya président GTM. Qui Angola. Ba travailler oui à Angola aussi groupe ya président son héros navigateur na mona ba Mades azana ba travailler aussi ya président Ngeli ba travailler mais à part wana ba groupe de tika ba travailler sous te ba kufa kala message ni européen ça na ba tunya so ba salara arlo rola yo ba topé ba na ba groupe na ninga Luanda awa na oyo tu ko apprendre na Congo na oyo moni vitesse sa mamlinga ki na Congo message ni européen ça ba ngope oyo sala ke lobby pe mambo so ngaba ça va ba foxirara ba courage to lemba bouloté boulot ya père na mère ba biso pe to bundi pe ka pe to bundaka ka na pe to complace to linga to combattre donc c'est que dans le lot na moni muninga azu impa fona beta maboko na lo ba merci nzambe po pamboli po jour na ngape ezali banoko bayaya courage bo persévérer et simba bo bato ba lo ba ke même ko mi mo lolendo de pas au Congo fona ma lolendo te fona ma lolendo na ko ma lolendo azu mona lolendo pa fona na ngati na mutu afona ngasa même za lolendo absote okosi même apena play mais total ape ba dans tcha pembeni n'importe qui ta ko fami pembeni to très bon ngala bamboko na kangama na linga pe so ba vivre ba entourage na préférence mais pour même visible makas oui c'est ça mutu azana mama nzamba tombe moi mon cœur so ça autant tamba trop ba baeyo faut bomba ma so amonyo yiwana c'est ça. OK. Ingénieur Patrick to son apena donc toujours ba bena mingi te ba vidéo ndele ga belé tela biso sous troisième vidéo il y a artiste même ba to ba ba quitter ba abonner biso chez Midor ba découvrir le sous ba artiste même Moussaini à Salara. Merci. Le plus fiable. Oh, mon amitié, la vie change avec Maman, otami wapi? Jambe. Mupende to mtu. Nalabia. Otami. Yana bati msomuna moza bimiza botelo kwa mami wata. Moza bimiza botelo kwa mdoti kamikate. Quelle humiliation. Namete. Yo, baje na famille ho. Kana baje ngata ngate keba oya ngate. Bali ngati baje kamera baje ngate. Keba na ngai. Kabide na kuvala ngai. Kaya. Papa ni ngo. Nabi bwana na moto. Papa ni ni. Taba ndo tutakomba mena December. Keba na ngai te. Ngati bali na famille na obomo openza.
Iboma. Yobo mangai. Ah! Mwana oza sima nzambe tenga na vya mwana mwana ika mlitwa batu ya tena na sima mwana koto yelo kelo ina ngai abi nza botelo ya mami wata mais que quand vous savez la vidéo il arrivera pas que hein vous sa vidéo ndetse automoni wana ovandi mutanga na nzoleka useli rozo benga museli wa bongote ben confident ne comme la meton bosala ba tournage ba biloro wana ka ba création mo ya mystique ya ba tumsu ba mona même tant là tabilement na biso na boyo mona na Ronalfi mais ça on a tu coupé wana qui même est yé au moins que moi mwana ce yé nga ko ta la vidéo mo ta la vidéo mo ka une fois boy maman na kepi na place na sala ba vidéo na téléphone na ça un temps mais wa tomoni vidéo sali ana Luanda vidéo wana vidéo na sango na sango na petit au baby. OK. Na sango na petit au baby. Mikolo na zanae. Na travailler na. Na yebo mi leader pe à part ni oza pe leader pe na ndenge na. Te ngama mona linga ngode pardon. Toka bula musala na musala. Ngana leader te. Ya fike na ye na mboka ti. Na compare te ba ya pe bazana te to travailler. Moi 5 petits moi 5 moi 4 boya to sani to travailler pe. Ton na travailler na utikini. Ote même à travailler. Na Luanda. Ba msusu ba visibilité moi mavwanga mwana me apusana bamsu ba visibilité mo mavwanga wo no ba feri ko fula bango kito jembela na ngana ojembela pana po pesa posting na compte na ye atama des personnes na ba otala ngai esa ngape bien ngape so na poster ye na compte na nga bato ba otala esa le peka bien mais ce que ma monde ekendara ndeto senu mission boye ndenge ekota yo tango ozwali oti na page na to comparer ce qu'on est mutu musu to sala inde to comprendre vitesse tena le kabo mutu na leki na visualisation mutu ni émission me koti bato ka ozolo ba wana yo ntika mutu liboso to ya mona chena leti bato bele basala ba nani okay o théâtre nani en Luanda nani base bele nani soko tina jemido ko mona ba tanga kombo nani beni loketo na bige mutu na obusola bien madesta ngola mutu na obusola bien tukitaka bakobote mais que biso do biga je n'ai pas te garder témoin tant on lie kota na jemido total rara de na beta biso tabana moto botanga dala bétoile partout na kinanga na aimer so mtatale loko oyo bo mona ba commentaire bo mona be ba tupina ndi ba lobela ngo esala pepele. Merci beaucoup en tout cas tolingera to lobisa yo kala rara oti Luanda okende Congo o représenter Angola na nenga kuna au travailler faito mona quand même ba effort au salaire kuna ba mona pe ke na Angola pe ba to ba salaire pe et ça li bien boni sangwa Iroman. Ouais, Iroman est très bien to yagi na boye. To yagi ni ba travailler na micho na moni ba kanga na trop na cuisse de poulet. Iroman a trop Mikolo na cuisse de poulet. Bona les étoiles a sauté. Tena les étoiles Mikolo a travaillé te. Mikolo na ba répondre. To yagi ni na ngai. Cuisse de poulet zoka mema ke na wambo. Bakenda pe abundela toujours ari. Parce qu'on est quand on a la cuisse de poulet, ça a vendu la cuisse de poulet, à sali moi bon. Non, ça que vu que bon travail, beaucoup de poulet à chanteuse. À chanteuse à bien rapper. Tout le monde peut Iroman pe à un moment le tu peux lui coller podium et ni ngana. Alors mobile n'a pas cuisse de poulet. Merci beaucoup hein, Balobi. Ingénieur Patrick, toi aussi ça la biso hein. En tout cas, de trop en répétition hein, bah tu me soucieux à mon rara artiste même on ira à la toujours indépendant. Bah éviter le groupe où travaillera. Tous en répétition il y a groupe les étoiles d'Afrique et c'est grave puis artiste même azap na tenia boulot bazo répéter na bana mai ba ocha makanisi pour obi la répétition la mère de la science hein muta commence à la rater répétition de ça bien. Merci beaucoup ingénieur. C'est quoi tout ça concentré. Merci de saper la vie. Ça fait baler. Tout ça concentré. Moi je moi pas de pas. Moi bébé ça on ça la route mais bon. Les étoiles d'Afrique. Les étoiles d'Afrique. Les étoiles d'Afrique. Chaud amour et travail. Mamino. Il va aller pour le président. Tout ça concentré. Tout ça la concentré. Nous frères. Tout ça la concentré. La suite de ça, la mettre bien. Faut compter de 1 jusqu'à 10. 10 à 1. Papa, oui, papa.
Mon nom est concentré. Quoi? Quand tu vas faire un essai. 8, Tout ça, comme ça, tout ça, On peut ça les fautes à l'opération, ça c'est gamaté. Le temps où c'est bien, on ignorait faute au yo sali. Pour ce cas, on dit au lieu où le monde le bélo à ma bé. Merci, hein, ingénieur Patrick Nguinama Moulumba. Hein. En tout cas, on a aussi une répétition à Groupe Les Étoiles d'Afrique. Groupe Les Étoiles d'Afrique, depuis Maman Étoile Abima la Congo. Lelo, on est pour ça, on a comme chef représentant numéro 1 Zanani. Représentant numéro 1 groupe Nabiso, et ça, président Afande. Président Afande. On dit président Afande, ça, président Langa Roli Fouka. Ok. Ouais, tu as peine à bon. Bon, yo, si on a les étoiles, le joueur rôle. Ngai, ngana chef de répétition. Ah, donc, répétition, tout le monde, ils ont ma charge, na yo. Ngana chef de répétition. Ok. Ouais. Donc, comme avant, on a dit là-bas, tout ça, ça n'est pas un Tout, nyoso. Ok. Merci beaucoup. Un dernier message, n'a pas fait nyoso, au bazar partout dans le monde entier, hein. On a battu le lot, poto, quoi, on a battu partout. En tout cas, dernier message, na yo, et puis, au plus, on a battu Mbalamoro, n'a battu Bolanda. Na pesi mbote na bafani tu obalinga artiste même les jeunes kwanzeron yo mudatika ko kwanzana défaut sans oublier na pesi Violetta mama sociale moi si mora pembe na pesi docteur Marcelo mudasimbi mamu ya otalika ba mbasu ba nini ba mpc donc pas docteur Marcelo Obika sans oublier président Alvej la poule gamote mama Suzy direction Luanda ba spiritas ya makasi na bo santé Adral Telo DJ Zengaluketu la belle Nzeza depuis Brésil na bo sanité donc métier noir chicha babi le jeune millionnaire mobala mwinda ngolo na bo sanyote père nanga moko Roger Vanga sans oublier na pesi mbote na Cynthia la belle Cynthia Vanga na pesi mbote donc groupe Les Étoiles mobima na pesi bino ba mbote makasi kadi ma double poche donc na pesi bino tout ba mbote quoi. Bato tu balinganga pe on atangi ba kombote na bino. Dernier message pour la Gemidor TV, hein. Gemidor TV, ici, qui peut m'amener, hein, au moni, ba matériel, au moni, moussani, les autres qui nous relèvent pour la Gemidor TV, boss de Yolanda. Boss de Yonzinga. Boss de Yonzinga. Na pesio merci na bilo ko sala. Nzamba sunga yo. Un jour pe. O sunga mwana meme. Ako mata munene, po santual wa ngaite. Non, voilà, na bela. Boss de na sepel fona senti musala kitoko na koti pena émission musala wana 4 caméras na baluki boeza ingénieur Mulumba na leli makasi c'est un plaisir Panther oza nga akati o même bosani jamais na bosana yo artiste J3 direction Soyo to ane ala mabele na Luanda na peso bambote donc. Merci beaucoup, hein. Grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, hein, pour Hollanda Bisso, Balobi. Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, hein, chaîne YouTube. Et na maramna nga Luanda quoi. Tant que le barrage Gemidor, tout le monde a toujours bon notre boss, hein. En tout cas, depuis merci. Naboula Mounionso o ça la Bisso, hein, na rata Gemidor TV, en tout cas. Merci na ingénieur Patrick Nguinama Moulumba, en tout cas. Et nous vous na ma caméra. Pardon. Na bossa deux personnes ba remporter pas nga. Artiste Balingi Star et tout écoute avec Mississippi de la ville, mon pote Alberto King des Charmes. Merci beaucoup, hein. En tout cas, restez toujours connectés, branchés na Gemidor TV, Balobi, Yabien Zali. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver.
Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chienne par excellence. Gémidor. Oh, Nemereko. Gémidor. Oh, number one.